sango ya pasi, sango ya mawa pona ba comédien na biso. Bandeko nanga ezo sala pasi mingi penza na motema, ezo sala pasi pe mawa o nga moko na lobaka pasi ya mingi penza na motema. Komona makambo nde makambo na kati ya ba comédien la famille. Makambo eke ezongi liwa eke ezongi la famille. Eo sala pasi, Babilo mosusu tomona kana biso kaka keno c'est normal. Je m'excuse, mais Babilo mosusu bandeko nanga soki totali yango penza na miso ya kibonzambe bandeko nanga deja eyebisaka biso makambo ebele. Ezo sala pasi kolala kolamuka kana sangwa mawa. Eo sala pasi bandeko nanga kolala bolali bien tant bolamuka kana sango moko eo lelisaka bino sango moko eo sala pasi mingi na motema. Eo sala pasi babilo mosusu ngana lobaka soki eza pasi eo sala pasi ezo sala pasi. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye penza na ba solution ya kitoko. Gavker aye penza na ba makambo moko ya bien. Gavker aye penza po na lobiko na biso. Na Gavker bika na yo libela. Olinga te la famille. Na Gavker oko bika na yo libela na système moko penza ya kitoko mingi makasi. Voilà. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo na memeli bino comédien na bino na kombo ya Papa Maswaka. Papa Maswaka aza moko ba comédien oyo asepelisaka biso, moko ba comédien bandeko nanga oyo asekisaka biso. Ebele ya bato tobengaka ye ka papa tellement que tango totalaka ye totalaka ba film na ye ba rôle oyo surtout ajouaka amimona kaneti papa moko ya mukolo. Papa moko asi akola mais en réalité azananu. Azananu soki otali ye penza boye face à face otolobaka face à face azana ye nanu bandeko nanga. Lelo oyo Étoile Inès TV aye na sango ya bien te po na papa na biso. Nini ezoleka makam nini na vina ye nini ezolelisa batu nini bandeko nanga avant tokota na nini wana ekozala malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika.
toyebi ke chaque fois que tosalaka bémission na biso ya sika bato sika pe bakotaka yango na ye ko sensibiliser bino la famille si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso chaîne moko kitoko chaîne ya ba analyse somo chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kande na lobaka ezalaka toujours et encore malamu mingi soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka Étoiline Ines TV zwa penza kiti na yo vanda tango ozovandaka wana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni kote mosusu kandenge totalelaka PR kobosana pete kolia na système moko ya kitoko. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda bambote nanga na Madame Grace Mpoyi bambote na Madame Judith Tiampoviza bambote nanga na ye moko kandenge ezalaka Madame Marie-Josée Tchala Madame Sidonia Siala Madame Marie-Josée Mafuta Mama Céline Kaba Madame Vicky Mambonzo depuis Sénégal na pesi bambote na ye moko mama na biso Eugénie Zemanga mama Christine Lonongo bambote nanga na système moko kitoko na mama Joséphine mama Tina Sambia mama Lucie et pourquoi pas mama Titi na système moko ya bien penza mingi makasi. Voilà la famille de l'otoye na papa na biso Maswaka comédien na biso ya tongo comédien na biso oyo changeaka ba humeur na biso toyebi ke na Congo na biso ba humoriste baza mwa ebele toza ata soki tokoti na ba papa ibutu basekisaka ba mama Marie Jeanne bango nyonso wana baza ba humoriste deza batu moko basekisaka eza batu moko bachangeaka ba humeur soki ovandika boye otali papa Maswaka ndenga jouaka bandeko nanga okufaka na koseka otali ba mama Marie Jeanne otali ba Jérémy Chabane ba Aïda ba décor bandeko nanga oseka ndeko seka ta soki ozalaki na mwa likambo ezotungisa yo tango olandaka bango na humeur na yo mbala moko esali nini échanger na ndenge moko ya bien lelo oyo na ye na sango moko ya bien te na kolala na kolamuka baye kopesa biso sango ya mabe oyo ekweli papa na biso Maswaka sango nini ya mabe oyo ekweli ye eza que bandeko na biso ya bakulu na la famille Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous allez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango n'importe yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails. Voilà, ba mapango ya kosomba yango yo. La famille ngana lobaka toujours et encore. Ezalaka malamu tango nzambe apeshi yo pema sombela bana na yo mwa lupango ba mama mosusu omona kaka papa na bango asomba mama soki nzambe azopambola kata yo sombela bana na yo lupango parce que ndenge toza boye
liwa elakaka mutu te to eyebisaka mutu te ke ndenge eza boye na fin du moko kufa ekoyebisa yo te eza ka eloko moko eyaka ka mbangu siko ntango ekoya bongo l'essentiel soki otikala bana na yo ata mwa lupango ntango okufi bana bakolela mais de l'autre côté bayebi keno ndenge eza boye ata soki famille ya papa eboyi biso famille ya mama eboyi biso quand même toza na mwa lupango na biso oyo tokende ovanda tango mpe bosombaka bamapango s'il vous plaît bapapa bamama ezalaka toujours malamu botiaka bakombo ya bana na bino tomona ebele ya bapapa ebele ya bamama basomba bamapango me na bamapango wana batia bakombo ya bango moko yango bomonaka soki papa akufi to mama akufi famille ya papa babotoli bana lupango famille ya mama babotoli bana lupango me soki botiaki bakombo ya bana na bino ata leta kutu aotelemela makambo wana na ndenge moko ya bien bamapango $350 ya pamba osombeli bana na yo lupango na pete nyonso bandeko nanga kande na obeta masolo ya papa maswaka papa maswaka bakombo pe moya koprononsaka bakomprenaka biso toyebi ke toza na bato ebele faso bayaka koporte biso correction na bacommentaire somo kande na obeta masolo papa na biso maswaka na kolala kolamuka baye kotindela biso ba video baye kotindela biso ba audio baye kotindela biso ba photo to ba video moye totiaka yango eza te parce que eza na makila biloko ya makila elekaka te na YouTube la famille surtout biso to présenter ba émission moins batu oyo ba otournaka ba film mais pona biso to salaka ba émission elekaka te yango bomonaka biso mingi toyelaka bino ba analyse ebela batu balingaka tolingi preuve tolingi to mona mais eza ba émission to sala biso pe to kolinga te ke to memeli bino biloko awa ememela biso ba problème ekozala bien te alors tango baye kotindela biso ba photo ba video ba audio nde na explication nyonso baye kopesa biso ke non ndenge eza boye papa na biso maswaka abetamaki donc akutanaki na bakuluna wana nde bakuluna basalaki nini babetaki ye baye kokata ye bambeli na loboko donc na likolo ya mapeka wana bakataki donc pona bakuluna wana posa na bango ezalaki ka bakata loboko moko mais comme zamba za bolingo intervention ya batu pe ekitaki wana pona ko calme bakuluna wana eye kosala keno papa na biso bamema ye na hôpital tango akendaki na hôpital en tout cas traitement ezalaki mwa mbangu et puis ya makasi nde yaki kosala keno traitement nyonso elekaki mais douleur ezalaki penza ya makasi bandeko nanga eosala pasi mingi pe mawa parce que babiloko bongo ya kobetama babomi mutu tomona ngo na bapoto tomona ngo na Afrique du Sud biso toza na Afrique du Sud somo ezalaka somo bandeko nanga okutana na miibi boye basengi yo soki telefone basengi yo mbongo moya obunda na bango ezate yo pesa kaka l'essentiel batika yo na bomoi parce que soki oboyi soki bazana masasi babeti yo soki bazana bambeli chubi yo bazana basizo chuba yo neti muchopo bazalaka bongo sikoyo na poto pe memema ezalaka bongo donc ezaka bavi moko ya komi batela avant okende musala avo bima osambeli ale okenzela na yo babiloko esalemaka na bapoto to na Afrique du Sud awa ezala na butu ezala na moyi to na tongo esalemaka nango siko eza kaka kotiaka nzambe liboso eza kaka kozala mutu moko keno soki okutani na bakulu na bongo yo soki basengi kaka pesa soki oboyi yango bomonaka bato ebeleke babomaki ye bachubaki ye bambeli babetaki ye masasi bato bakufaka kaka bongo siko makambo ekomi kokamwisa biso eza na Congo na biso c'est comme si bakuluna wana bazwi mwa place koleka na Congo na biso parce que makambo oyo ya bakuluna oyo la famille to bando mona ngote to bando yoka ngote mais ça fait presque 3 ans to komi komona chaque année niveau to degré ya bakuluna ko sala mabe ekomi komata
bien que bakuluna mosusu kandenge tomona ki awa bakanga bango ba kidnapper et après kokanga bango biso nyonso tomona ba video na bango tomona combien ya ba kidnapper ba bima na bango prison ba mosusu katisa banzela ba mosusu ndenge toza boye baza na bango na poto bakuluna combien bakangaka bango après kokanga bango au moins après quelque temps bakuluna babomaki batu après quelque temps babimi lisusu bakomi ko continuer ba opération na bango bandeko nanga ezosala pasi insécurité ekomi kokota na Congo na biso bakomi koboma batu na niveau moko pas possible eza neti ya video moko batindelanga bandeko nanga kutu basenganga na salela ngo émission mais vu que temps et bando permettre ngate ya osalela analyse ya ndeko moko ya mwasi bakidnapa ye tango bakendaki na ye kuna sali soki 2 jours donc bapesi ye biloko akomela azalaki lisusu na conscience te abando yeba lisusu nini ezoleka te bayaki kobwaka ye quelque part bandeko ayeba kutu epai na bango te Congo na biso ekomi kobangisa parce que soki lelo bapoto Afrique du Sud wapi baobomaka batu mosusu to comprenaka na biso ke non eza epai na biso te eza gouvernement na bango ezo encourageaka biso kutu tobetelaka ngo tolobi na pays na biso bomi mutu après quelque temps bimi prison et osalema te mais lelo tokomi komona na Congo na biso omona mutu abomi mutu batie ye na prison après quelque temps moni mutu pe abimi akomi ko vivre na pe normal neti likambo eza te. Je m'excuse. Akomi pe na ba droit na ye. Comme si eloko ezate. Bandeko nanga ekomi pasi pe mawa. Yango na eko senga na bandeko na biso parce que lelo tokomi komona bandeko na biso pe misusu bakomi kosala soki bakuluna bazo attaquer mutu tel. Omona bango basimbi ba téléphone bakomi ko filmer. Baobeta ndeko na bino epa ya bakuluna. Mais bino bosu ba téléphone bo filmaka pe bo seka. Ba filme ti bomo na babomi mutu nde batu mosusu bakomi kosutuka batu ebele bakoma na bango bongo basala intervention basala na bango te bako préférer bakanga na bango ba video na ebite soki mitema ya bakongolais ezala kaka tozalaka lisusu na mitema te mais eloko penza esali kenona ya kosala lelo émission eza kaka gouvernement na biso etalela biso makambo oyo ya bakuluna parce que bakuluna bakomi kosala makambo ebele chaque année toomona kaka makambo ebele côté ya bakuluna et ce qui n'est pas bien ekomi kobangisa eza lisusu bien te pona mboka na biso pona biso bakongolais eza lisusu kitoko te bakuluna oyo mwa ba mesure ezwama pona bakuluna oyo parce que eza lisusu bien te. Eza na batu mosusu toyebi bafutaka bakuluna pour que babeta mutu tel. Parce que bakuluna oyo babeta pe comédien Vini. Bayebi tonton Vini ajwaka mingi na bela bakoloba. Bakuluna babeta tonton Vini wana pas possible. Babeta ye pe akendai komikuta na hôpital. Batu mosusu baofutaka bakuluna babetaka ba comédien mosusu ce qui n'est pas bien. Au moins soki mutu asepelaka na comédien oyo te akie kofuta na ye kuluna parce que ayebi ke kuluna nana koyeba ke ngeza biso tofuta ye. Et ce qui n'est pas bien la famille. Bino obo sala pe bongo eza bien te. Eza bien te. Kanena lobaka chaque jour vanité de vanité tout est vanité hein. Tango sala bongo yeba ke oza libela te na se ya moi. Omi yebela ke ona osala lelo nga pe un jour e ozongela nga ata soki na koli ata soki eza ndenge nini mais un jour Nzambe akozongisa ngo ezalaka bongo ata soki oswanaki na moninga na yo ata soki bobebanaki na ndenge nini okoki jamais kosala geste boye te otinda batu babeta. Congolais, Congolaises, partout, ozali kotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15.
awa na kati ya commune ya Maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails.